Ma pamboli pe ma benisi ebele na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristu oyo azali médiateur entre biso bato na Nzambe. Nazali kotondo Nzambe mokeli botondi mpona libakuli ye apesi ngai lelo mpona koka kosolola na bino baye bolingaka liloba lia ye. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo toko apprendre tokoyekola eloko ya sika koyeba ete Yesu Kristu azali sujet ya liloba lia Nzambe. Kubanda buku ya Genèse ti na buku ya Apocalypse. Nzambe akela likolo na se ya biloko biso yenda azali auteur ya buku oyo tobengi Biblia. Azali auteur ya liloba lia ye. Yende moto Nzambe nde a révélé mokano na ye na bato bakoma. Yesu Kristu aza mwana na ye azali nde sujet ya liloba lia Nzambe. Na kati ya buku moko na moko ya Biblia toza na buku au total 56. Tukumi tano na motoba na buku moko na moko Yesu Kristu azali wana. Eza loka singo ya motane uti na buku ya Genèse ti na Apocalypse kokomona ngo ekei. Alors, na buku moko na moko Yesu azali. Donc Jésus-Christ est le sujet de la Bible. Il est le sujet de la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Na buku ya Genèse, Jésus-Christ azali sémence. Ya mwasi oyo elakela maki. Donc, la sémence promise de la femme. Donc, na Genèse, okomona elaka promesse ya mbotama Yesu Christ eza wana. Na Genèse 3:15. Na buku ya Genèse, Yesu Christ azali sémence promise de la femme. Na buku ya Exode, Yesu Christ azali l'agneau pascal. To pata oya Nzambe. Donc l'agneau pascal ezali Jésus Christ. Azaki na buku ya na Exode, Yesu Christ abiangami kuna l'agneau pascal. Ye azali sujet à liloba Nzambe. Na buku ya Lévitique, Jésus Christ babengi ye sacrificateur qui a la supériorité. Na buku ya Lévitique, Jésus Christ azali sacrificateur o azali koleka nyonso, donc qui a la supériorité. Na buku ya Nombre, Jésus Christ azali astre aux telema et pas à Jacob, donc l'astre qui s'élève de Jacob. Na buku ya Nombre, Jésus-Christ est l'astre qui s'élève de Jacob. Na buku ya Deutéronome, Jésus-Christ azali mibeko mibale. Normalement, buku ya Deutéronome elobaka makambo matali Nzambe mokeli na liloba lia ye. Donc, Jésus-Christ azali sujet ya liloba lia Nzambe. Na buku ya Deutéronome azali mibeko mibale, deux lois. Mibeko ngo mibale za nini? Eza kolinga Nzambe pe kolinga moninga na yo. C'est ça, ces deux lois-là. Moni Jésus-Christ tango ya mibeko eza ebele na Ancien Testament asangisanga ngo nyonso na mibale. Kolinga Nzambe pe kolinga moninga na yo. Donc, dans le Deutéronome, Jésus-Christ est le deux lois. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Linga Nzambe pe linga moninga na yo. Na buku ya Josué, Jésus-Christ azali chef de l'armée de l'Éternel, azali mokonzi ya mapinga ya Nzambe mokili. Na Josué, Jésus-Christ azali nani? Azali mokonzi ya mapinga ya Nzambe, le chef de l'armée de l'Éternel. Na buku ya Juge, Jésus-Christ azali angelou, donc l'ange de l'alliance dont le nom est merveilleux. Na buku ya Bazuzi, Jésus-Christ azali angelou ya alliance oyo kombo nango ezali kitoko merveilleux. Soki tokei na buku ya Ruth,
Jésus-Christ azali oyo azali na droit ya ko racheter. Donc il est dans le livre de Ruth. Jésus-Christ est celui qui a les droits de rachat. Oyo moto oyo azali na droit, oyo azali na droit azali te, mais oyo akitani na mokitani na ye oyo azali na droit ya ko racheter. Donc oyo azali na Ruth. Soto ke na buku ya Samuel ezalaka buku mibale. Samuel ya liboso ya mibale. Nyonso tu wana kati ya buku wana Jésus-Christ azali rejeton pe la postérité ya David. Lignée donc y a David. On a Samuel. Soit qui toke na buku ya roi. Na roi pe eza mibale. Roi liboso pe mibale. Na buku ya roi Jésus-Christ azali oyo azali munene koleka temple. Jésus-Christ dans le livre de roi, il est celui qui est plus grand que le temple. Azali munene koleka temple. Na buku ya chronique pe azali buku mibale. Chronique ya liboso pe mibale. Na chronique Jésus-Christ azali mwana ya roi. Bobosa na te tozoko tala que tozoko examiner Jésus-Christ azali sujet ya Biblia. Azali sujet liloba ya Nzambe. Kobanda Genèse ti Apocalypse. Ya azali sujet. Nzambe azali auteur nango. Donc na buku ya chronique na bi ke za buku mibale, chronique ya mbope mibale, Jésus-Christ azali mwana ya roi, le fils du roi. Na buku ya Esdras na Néhémie. Eza buku moko. Esdras na Néhémie. Kuna na buku wana mibale. Ezaka moko ninga utoloba. Jésus-Christ a bien ami kuna oyo azali ko rebâtir. Celui qui rebâtit. Oaza ko tonga lisusu. Ezalo kwa neti ndako epanzanaki ebukanaki sikoa zo tonga ngo lisusu. Donc celui qui rebâtit. Na wana na Esdras na Néhémie. Na buku ya Esther. Jésus-Christ azali mobikisi ya peuple ya Nzambe. Na buku ya Esther, Jésus-Christ est le sauveur du peuple de Dieu. Mobikisi ya peuple ya Nzambe. Na buku ya Job, Jésus-Christ a bien ami arbitre. Moni na ekoza na ndembo, ezaka toujours arbitre, soko baby si pan a siffler. Alors na buku ya Job, Jésus-Christ a bien ami arbitre. Moto azaka na siffler wana betaka. Na psaume, na buku ya psaume, Jésus-Christ azali nzembo. Il est le cantique. Na buku ya psaume, Jésus-Christ azali nzembo. Na buku ya proverbe, Jésus-Christ azali bwanya ya Nzambe. Na buku ya proverbe, Jésus-Christ azali sujet ya liloba Nzambe, ya Bible, ya Biblia. Na buku ya proverbe, Jésus-Christ azali bwanya ya Nzambe, la sagesse de Dieu. Na buku ya Ecclésiaste, Jésus-Christ azali moko ya katikati ya koto moko. Donc, Jésus-Christ est l'un d'entre les 1000. Les 1000, donc, ils ont pluriel à abou. Donc, on a beaucoup d'Ecclésiastes. Jésus-Christ azali moko na katikati ya ba koto. D'entre les 1000, l'un d'entre les 1000. On a beaucoup de cantiques de cantiques. Jésus-Christ azali fiancé de la fiancée. On a beaucoup de cantiques de cantiques. Jésus-Christ azali fiancé. Bon, na lingala. Bon, benga makango, mais le français est sonné malade. Azali fiancé na ya fiancé. Donc fiancé, mon bali, il y a fiancé. Et le fiancé de la fiancée. Na beaucoup Esaïe, Jésus-Christ azali germe ya Jacob. Na beaucoup Esaïe, Jésus-Christ azali germe ya Jacob. Et na beaucoup ya Jérémie, Jésus-Christ azali justice na biso. Na beaucoup ya Jérémie, Jésus-Christ azali justice na biso.
Na beaucoup ya lamentation. Jésus-Christ azali jugement pour na ba incroyant bato bandimagate. Azali jugement pour na bato bandimagate. Donc dans le lamentation, Jésus-Christ est le jugement pour les incroyants. Na beaucoup ya Ézéchiel. Jésus-Christ azali vrai pasteur, pasteur à solo. Pas pasteur à faux bazali hein. Na Ézéchiel Jésus-Christ azali pasteur à solo. Nous allons examiner awa Jésus-Christ azali sujet à liloba nzambe. Azali sujet à Bible. Kobanda na Genèse na Apocalypse. Azali singo ya mutane wana koti yango a partir Genèse ozomona ngondenge keiti na Apocalypse. Alors na buku moko na Biblia azali wana Jésus-Christ wa azali sujet à liloba nzambe. Comment tout à l'heure dans Ézéchiel azali vrai pasteur. Ce qui na beaucoup ya Daniel. Jésus-Christ azali libanga oyo ezali rejeté. Donc et la pierre qui devient la pierre qui devient la principale de langue. La pierre qui devient la principale de langue. Na beaucoup ya Daniel, Jésus-Christ azali libanga to la pierre qui devient la principale de langue. Na beaucoup ya osé. Jésus-Christ azali mbula ya printemps. Donc la pluie du printemps. Na beaucoup ya osé. Jésus-Christ azali mbula to la pluie du printemps. Na beaucoup ya Joël. Jésus-Christ azali la demeure de Dieu à Sion. Ndako esika ya nzambe na Sion. Sion ezaki esika ezali kwa ngomba ezaki bien protégé, bien gardé. Donc la demeure de Dieu à Sion. To esika ya nzambe na Sion. Esika forteresse ezaki makasi. Na buku ya Amos. Jésus-Christ azali est celui qui relève la maison de David. Oazo tombola ndako ya David. Na buku ya Amos, Jésus-Christ azali oyo azoko tombola ndako ya David. Na buku ya Abdiaz, Jésus-Christ azali mobikisi na ngomba likolo ya ngomba ya Sion. Jésus-Christ est le sauveur sur la montagne de Sion. Azali mobikisi na likolo ya ngomba ya Sion. Na buku ya Jonas, Jésus-Christ azali lobiko na biso. Jésus-Christ est notre salut. Azali lobiko na biso na Jonas. Soki toke na buku ya Miché. Jésus-Christ azali mokonzi ya ba roi. Il est le seigneur de roi. Na buku ya Miché, Jésus-Christ azali seigneur de roi. Mokonzi ya ba roi. Na buku ya Nahum, Jésus-Christ azali refuge na tango ya mikakatano. Jésus-Christ azali ebombeli na tango ya bokoso ya pasi ya mikakatano. Wana eza na Nahum. De Jésus-Christ azali ebombeli na tango ya pasi ya tango ya détresse. Donc, il est le refuge au temps de la détresse. Na buku ya Habakkuk, Jésus-Christ azali esengo na biso pe confiance na biso. Na buku ya Habakkuk, Jésus-Christ azali notre joie et notre confiance. Esengo na biso pe confiance na biso. Na buku ya Sophonie, Jésus-Christ azali mokonzi ya makasi. Il est notre Seigneur puissant. Donc na buku ya Sophonie, Jésus-Christ azali mokonzi na biso ya makasi ya nguya. Na buku ya Agé, Jésus-Christ azali le désir des nations. Yazali oyo bikolo na mokili basenga bazolinga. Donc na buku ya Agé, Jésus-Christ est le désir des nations. Na buku ya Zacharie, Jésus-Christ est notre serviteur, le germe. Na buku ya Zacharie, Jésus-Christ azali mosali notre yabiso, le germe. Tozali ko examiner sujet munene kati ya liloba nzambe tozo partager wa que Jésus-Christ azali sujet à liloba nzambe. Il est le sujet de la parole de Dieu,
de Genèse Apocalypse. Azali sujet. Il y a Bible de Genèse Apocalypse. Tozali touti otala na Jessica, touti otala na Zacharie qui azali notre serviteur, le germe. Na beaucoup siko ya Malachi. Jésus-Christ est le fils de la justice. Azali mwana ya bosembo ya justice. Wana azali 5e livre ya Bible, donc na Malachi. So itoke siko na ba évangile. Tozana ngomine. Évangile à Matthieu. Dans l'évangile à Matthieu, Jésus-Christ azali Messie, azali le roi. Il y a Jéhovah. Dans l'évangile à Marc, Jésus-Christ azali Mosali, ton serviteur, il y a Jéhovah. Dans l'évangile à Luc, Jésus-Christ azali Moto, il y a Jéhovah. C'est l'homme de Jéhovah. Donc, dans l'évangile, il y a Marc, tout à l'heure, azali Mosali, le serviteur de Jéhovah. Car si dans Luc, Jésus-Christ est l'homme de Jéhovah. Dans l'évangile à Jean, Jéhovah, donc Jésus-Christ, azali mwana Jéhovah. Dans l'évangile à Jean, Jésus-Christ azali mwana Jéhovah. Donc, 4 évangiles, et l'accès aspect à ministère à Jésus-Christ aussi. Ministère naï. Matthieu, aspect à ministère à Jésus-Christ, le roi. Et Marc, aspect à ministère à Jésus-Christ en tant que Mosali. Et évangile à Luc, et aspect à ministère à Jésus-Christ aussi en tant que moto. Et finalement, évangile à Jean, aspect à ministère. Il y a Jésus-Christ aussi, donc la moine en Zambie. Donc, on a beaucoup d'actes. On a beaucoup d'actes. Jésus-Christ azali likabo ya elimo esantu. Dans le livre des Actes, Jésus-Christ est les dons du Saint-Esprit. Likabo ya elimo esantu. On a beaucoup de Romains. Romains azali épître moko fondamental pour l'église de grâce. Tu as dit que l'église de grâce est banaki na jour à Pentecôte. Donc, ce qui est la constitution à croyants romains, ils épître moko munene. Alors, na Romain, Jésus-Christ a justification ya croyant. Justification ya croyant. Wanande na kati ya na beaucoup ya Romain. Tant que na Corinthiens, ils a beaucoup mibale. Corinthiens ya mbope Corinthiens mibale. Jésus-Christ a sanctification ya croyant. Sanctification ya croyant. Na beaucoup ya Galate, épître ya Paul na Galate. Jésus-Christ azali justice. Ya mondimi. Azali justice. Mondimi moko na moko motu nyonso oyo atatola na monoko mwaye mokonzi Yesu. Pe andimi na kati ya motema mwaye ke Nzambe asekwisha na bawa moto mona azwa likabo ya limo esantu. Na kati ya likabo lina Nzambe apesa ye motu wana 5 droits d'affiliation. Droit ya mbotama. Oh, motra moto singa azanango. Mo chaque croyant ne le azanango mitano. Ya liboso ezali justice. Donc ezali esikoyo Nzambe so adotala zo mona nature pa na yo. Ozana justice ya Nzambe. Ozana justification ya Nzambe. Justification ezandenge na ko expliquer. Bafundi yo epa bazuzi. Boke kuna na motafunda bosambi juge alobi na yo juge alobi no que oza acquitté. C'est ça la justification. Nzambe pona za oza acquitté à cause ani na makambo manso Jésus Christ asali. Tozali sanctifié mis à part. Cela veut dire tant Jésus Christ aza okufa to kufina elongo to kuna baka na Jésus Christ elongo. Tant Nzambe asekisi Jésus Christ na bawa asekisa biso elongo na Jésus Christ. Pe avani sabiso na Jésus Christ elongo na loboko na mobali dikola banguya nyonso au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Donc le quoi ba komo nyonso nguya nyonso autorité bokozi nyonso to vani na Jésus Christ elongo wana sanctification droit mususu de filiation à mineza rédemption
to sombama et pas zabulu. Zabulu, c'est le droit mortel du quoi mondimi. Nous avons été rachetés. Nous sommes devenus la propriété de Dieu, comme une propriété en Zambie. L'ennemi n'a aucun droit légal sur nous. Et puis, droit à mitano, ministère et réconciliation. Nzambe a jugé au digne et capable. Pour appeler les mots, à rendre capable pour réconcilier. Bateau à Mokiri, naïe. Voilà. Alors, c'est comme ça que dans l'évangile, pardon, dans l'épître à Éphésiens. Il y a Paul à Éphésiens. Dans Éphésiens, Jésus-Christ a une position céleste. Il y a mon dimi. Position. Il y a mon dimi. Kuna olikolo. C'est ça. Jésus-Christ, c'est ce qu'on a beaucoup de Éphésiens. À la position céleste du croyant. Dans beaucoup de Philippiens. Jésus-Christ a dit l'autosuffisance. Il y a mon dimi. Donc, mon dimi. Azana ekokeli na ye moko. Les attaques dépendent de la bande moussous. Donc, yémé l'autosuffisance du croyant. On est dans Philippiens. Soit que dans Colossiens, Jésus-Christ a dit la complétude, il y a croyant. Donc, soit que dans Colossiens, Jésus-Christ a dit complétude, il y a croyant. Parce que dans Colossiens, Nzambe a dit que Nzambe mokeli, tu allez na Nzambe, tu allez Nzambe na kata Christ na kata nabiso. Tu allez complètement et absolument complet en Christ, qui est le ciel de toute domination et de toute autorité. Vous allez complet en Christ. Complètement et absolument complet en Christ. Dans beaucoup de Thessaloniciens, amis balé. Il y a des bossos amis balé. Jésus-Christ a dit glorification imminente à mon dimi. Dans Thessaloniciens, tu es bien été bandimi barozalander glorifié. Mais awa Jésus-Christ dans Thessaloniciens a dit la glorification imminente du croyant. Dans Timothée, Jésus-Christ a dit les hommes fidèles. Bateau bazali fidèles. Donc en Timothée, Jésus-Christ, et les hommes fidèles. Dans beaucoup de titres, Jésus-Christ a dit les compagnons d'œuvre. Moto azana bosa musala longo. Dans beaucoup de titres, Jésus-Christ a dit compagnon d'œuvre. Il est le compagnon d'œuvre. On en a beaucoup de titres. Surtout qu'il y a beaucoup de Philémon. Jésus-Christ a dit bolingo ya mondimi. Jésus-Christ est l'amour d'un croyant. On a un Philémon. Donc Jésus-Christ est l'amour d'un croyant. Il y a beaucoup d'Hébreux. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur pour le péché. Il y a beaucoup d'Hébreux. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur pendant les soumous. Il y a beaucoup de Jacques. Jésus-Christ est la loi royale. Ils allaient Mobeko. Il y a Mobeko royal. Il y a beaucoup de Pierre. Beaucoup de Pierre, les amis balés. Il y a Liboso, Père Ami balé. Jésus-Christ Azali, pasteur, le pasteur. Dans le livre de Pierre, Jésus-Christ est le pasteur, Azali pasteur. Dans l'épître, il y a Jean. 1 Jean 1, Jean 2, 5, 2 Jean, 3 Jean. Jésus-Christ est notre avocat. Voilà. Dans ainsi, vous voyez que dans 1 Jean 1, verset 9, il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et toujours dans le chapitre de l'Andi, Azali avocat nabiso. Donc, yende motazo azam médiateur entre Dieu na bateau, azali pe avocat nabiso. Et pas ensemble pendant ko intercéder pour la mabe nabiso. Surtout sengi bolimbi se donc les gens de banzamba le que surtout salimbeba to kende ko tubela masu mabiso et pas batoté mais pas na ye nzambe. To ebise mabe to sali, azali fidèle pe juste pendant ko pardonner biso. On a beaucoup de gens. Alors, on a beaucoup de Jude. Jésus-Christ, Azali, le bien-aimé.
molingani. Donc dans le livre de Jude, Jésus-Christ azali le bien-aimé molingani. Et enfin, dans le 56e livre, dans le book Apocalypse, Jésus-Christ azali le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Azali roi abaroi. Et puis, mon konzi abakonzi. Donc, le seigneur des seigneurs. Donc, n'est tout comme on a les loyons de comment si sont ebakite oyebi, que nzambe mokeli yende azali auteur ya Bible. Yende apesa maloba maye pa bato baliza olinga ye bazana elimu isantu na iliko na bango to na kati na bango ne ba koma Biblia. Yenzambe mokeli azali auteur ya Bible. Auteur ya liloba yayi. Kasi Yesu Christ mwana waye azali sujet ya liloba nzambe de Genèse Apocalypse. Donc ko tracer ko kamata singa ya Maya makila, donc couleur rouge. So kamati singa moko ya rouge ko banda ya mutane pardon au bandi na Genèse ti singa wana keti na Apocalypse. Donc Jésus-Christ est le feu rouge de Genèse Apocalypse. Azali sujet à liloba nzambe. Et na kati ya buku moko na ya Biblia ye azali wana zana kombone na uti ko expliquer na bino. Donc Jésus-Christ azali clé, azali passe partout. Ce qu'on lingo comprendre liloba nzambe. Et sengalo comprendre Jésus-Christ azali nani. Quand le bande poyena azali le passe partout à l'interprétation de la parole de Dieu. Alors, tu ebi sikoyo oko kende na kati ya parole de Dieu soko zotanga liloba nzambe au Kebe on a Genèse avant azali promesse la semence promise nzambe. Ah OK, na buka Pierre azali pasteur. Donc autant avec compréhension wana. Voilà on zaki nango pas partager na bino pour être beau garder en mémoire tant que autant par aux chaque livre parole de Dieu au koko luka o retracer Jésus azali nani. Okoye bango pe ko permettre yo o comprendre bozindo ya liloba nzambe. Nzambe akela likolo na sena biloko biso. Tata Yesu Christ apamba la bino na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.